Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et Pessi Passi Yaya, Raffine en la regardant, elle n'a même pas 40 ans. Mais Kanisa Makambo Raffine a sali ces derniers temps. Naïeba kate que Raffine a fini Denis Lessi. Denis Lessi tango azako lobana Raffine na sera matanga atangela ye mantra ya makasi ya basakata ningoana. Ozana kata Mumbeka, ozana kata Mumbeka. Du respect à mon frère, parce que si tu continues à faire tes bêtises là, je vais m'occuper de toi et je m'occuperai de toi. Mais ndenge diana livre na mboka nzambe, on va déjà en danger. Si tu te répands pas. Na lobi nation mobimba boyo kanga monde entier pour boyo ba prophète. La fille là, j'ai laissé sa vie entre les mains du Seigneur Jésus. Jésus a le dit à moi la vengeance et la rétribution. Univers est tel comme c'est ça la loi. Donc non hypocrisie pour me profiter. Toute l'histoire là dans quelques temps. Tant qu'évêque, ça me pouvoir moi ya maudire. Olala na mabilo. Quand tu dis des choses sur quelqu'un, il faut que c'est la vérité parce que tu as comme un apaisement à l'univers pour l'esprit na yo. Yaya. Nga mélodie aloba na nga na ozala ombre na yo. Aloba ngota vie. Nga na aloba na ye. Yo za ombre na nga yo sala sexy na mboka ya kimbangu. So nga aloba ilo. Univers. Pas que ça qui est important. Que Koffi Olomide a tangissé la biso ba larme de crocodile en plein vidéo boye. Non, on n'en avait pas besoin. Koffi Olomide za moi mukete. Koffi Olomide na ajini. Azole la loro mutumoro boye atika li orphelin. Te? Est-ce que na aja Koffi na toro benge orphelin? Wane za ba larme de crocodile yaya. Nga pe na za na ba source d'information na ngai ba to pe ba pesinga ba information que quoi que Koffi Olomide maman mi akufi na Paris. Koffi Olomide maman mi akufi na souci na ye soi-disant. Maman mi akufi na souci na ye. Pona nini bo finga ka bato boye bité bo makambo boyoki de bouche à bouche. Été à bino. Tant bo va dans la plateau. Surtout Scooby-Doo ya Saratola. Yozo le la Raffine, yo na Raffine bo solo là. Eh ya boyebi kolela eh bo lela mapatanga ba famille na bino. Raffine tiki bébé. Tiki mwana. Raffine. Non, courage. Il n'est pas été bébé na makambo yo. Raffine bota na poto. Mwana ukanza kutu ya mikolo mibali wana kanza wana kafa nzambi na bomoyi Raffine tiki su bébé. Nzambi na ba otinda mwana soki na ofeli na nini. Nzamba bateli una mai. Mokomi poto komi noko finga. Bino ba do tikali bomona 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 batu mususu na bolela ka baje bomona bino ba do tikali bomona Raffine na leki na mai yaya alo tika bibaza suna kati makambo mona zela mai pota pasi zela mai aye mai nzamba sundi bosi usali makambo lolo non c'est Dieu. Ye mtu azo charge bandeko na azamba leki na ya basi ngana mona ba tamsu ba obanga pe place ba vanda pika banda ko futi ba olela yana bongo police azaki asana TV. Maman, je t'en supplie. Au moins banana ya après 50 ans ba que non maman la bango reposer botika et sans trace même azaki na mabe asakufi tota mabe na takene libela. Et ça dépense mon coca ya suka. Na osenga vraiment na gouvernement congolais, na osenga na fondation ya maman Denis Nyangeo. So bokoko aider biso ba répatrier corps ya fi. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, monsieur à Congo Liziba TV, il y a Kevin Pandale Kechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, on pense Sango ya solo. Merci d'avoir abonné tout bon émission na biso ba vérité. Ah on a kati ya Congo Liziba TV, biso plutôt linga binotro parce que bota la biso, bo sebe la biso, bo continuer toujours ko partager ba émission na biso, bo continuer toujours ko tala ka biso na Congo Liziba TV. J'espère que dosali mo va tembele to ko yamba ete to ko kutana raté avec paiement pour ma santé, biso pe kili ki mambrek e belé lelo to
tozana yeso so la plus mambebele concernant autour ko perdre moko ya biso ya bapanzi sango moko ya biso pe ya mutu ya réseaux sociaux moko ya biso pe ayebana ki lokola biso pe bandinga to vandi awa ke na minute atiki biso na kombo ya Rafine Tumba oyo ba témoignage eza belé peza ya koloba mais to la plus na Nick de John to yi bana no expliquer biso yina ndeko Rafine bazalaki boni pe est-ce que azwa ko kutana ye akovana na ye pe liwa ya Rafine sali ndeni pe tozoye batizo te ya biso te to mona makambo kana bandiko na biso ba comédien batu ba biso ngolo pakala lokola pe na ba chroniqueur surtout ya réseaux sociaux romi ko kota makasi to perdre ba te belé na moment o pe to la ndesaki pe ba biso ba komisi matanga lokola fête ba kolela ba osa ba vidéo. Donc l'autre il a maniqué trop sur la plus makambo ana kati ya Congo Liziba TV. Merci na papa pour le fiki pour FBT Misalande motema maman Nathalie fiki pour na pesi ombote. Merci na batutu bolingaka Kevin panda de Ketchu o botala rabiso honorable oya biso a s'appelle rappel na musana biso Richard Ebongania honorable Richard Ebongania premier roi Richard Ebongania. Il est toujours très efficace Mambito copé le sénateur Simon Ikamba Tobenga ka effectuer de la commission sénateur en lobana biso nganga tozana elelo de John Boni ça va bon avant de commencer on s'est rendu mais merci oui pour un souffle de vie on s'est équipe intercession et radio message vie merci beaucoup pour la prière on s'est RNF l'imbattable mbali nanga merci beaucoup parce que soit za quitté na invité vraiment na Beli sans soutien, sans nini, donc ata 1 euro. Et on a mis na bino batocha commentaire mikolo na oloba kaso na olekanga biso moni manikel aole katango tala nga il faut komisaka. Faut pesa asali. Oh ba femme forte, bino ba femme forte. En tout cas, je salue ya Goreti Lovezo mami. Na pesi papa chinois na Kenya kuna na mama Magi Mosisi. Merci Bélé na aide au Baïdaïna. Attends, on a hôpital, on a besoin de soumis. Parce qu'il y a eu des coups de fil, mais personne n'a réagi. Après, on a lobby. Ah, les questions à Bélé. Ah, merci lobby, on a oublié, on a au moins voiture. Et on s'en rend là. Tantôt qui Rafine a confié, on a bien la news des stars, on a fait sur beauté. Tantôt qui. Ça m'a fait ça, il passe ma casse de la paix, bienvenue Makanga toujours de la paix monde à part, Makanga monde à part. Si Moni Kamba le sénateur Toba qui futur a commis en haut pour bisoto ça rana pour na ba énergie ming positif. Et en bas bisoto ça les comme ça ming énergie positive. En tout cas si Moni Kamba petit béton, les jeunes millionnaires, messieurs les sénateurs. Messieurs le sénateur, en tout cas, félicitations à toi. Abonné à Congo Liziba TV. Il y a mon cas, il y a santé, il y a un traitement parce que comment qui va réussir ça mingi. Na singi pe famille na mobimba. Merci beaucoup bana potonyo ça. Merci beaucoup. En tout cas, pas question. Voilà, manique tout ça là d'abord. Sango Rafine Tumba na matoyi po yibaki mundenge nini yazo mabia na mtabisa nga lobi an kaka na bengi ngabile ke chokoti na nga voiture ezo msanga na appartement na obi hôpital lelo na mona ka vezo et John na bomba ki me na loba kaka bomba ki me on loba kaka ni na ebi koza vraiment convalescente ndenge za awa to perdre Rafine. En tout cas, on a les là qui s'est mis à passer. Ils ont habité, boité. Si on a bombé, on a fait des loba, à 4 téléphone. Bombé, non, on a matière à 4 téléphone. On a les là, ils pendent, ils s'est mis à passer. On a les Rafine, on a les Liban. Bana, Namboka Mpaya. Namboka Mundele, Batikali Miki, Mindele, Balinga, Bisute, Basaba, Maman Nakana, Bakabola Bango. Okuna Kebo. En tout cas, les a pas si mingi. Mais ko kanisa makambo Rafine a sali ces derniers temps. Na yeba kate que Rafine a finga Denis Lesi tango azako loba na Rafine na sera matanga atangela ye mantra ya makasi ya basakata ningo wana.
so na yitalaka e vidéo na ngana ba Rafine senga pardon kaka nenga lobaki 6 mois ekokato olia mabele allez mabele elle choquait les gens ngana ozana hypocrisie o lesté au moni liwa Rafine et à prendre bino vous êtes là boyé na c'est à projecteur na retard tant au moni manikia o loba na Kofi yo yé na retard ozo loba na Kofi makambo eza de bouche en bouche. Mais ngata on a oloba na quadra na oloba ne makambo ngana eto vanda to solo la ke venanga aoza na punition de monter dans na oloba na solo na choisi otala ete de John Appetit nanga azo condamner Rafine mais azo loba pe na bateau to nazo loba na Rafine te parce que c'est lui qui est parti respect 1000 respect naïe j'ai beaucoup de chagrin parce que Bao Yoboti Kali vous ne connaissez pas les gens que vous clashez sur eux biso to yana se ya projecteur mbana mike borpheline natongo soto tena boy parce que to yebaka komi bomba to yebaka koloba vérité to yebaka respect vous critiquez n'importe comment bozolo ba n'importe comment Sarah Tola yo sala inceste okufite yo lingi reposte mobile nanga tika la veuve yo ki olena na komo nanga na kufa yo mama nanga obiki na ko porter au plainte etikali mani ke nani Sarah yo yebi Kofi Sarah yo yebi Fali Sarah yo yebi Ferry ngaye na ya projecteur wana na tongo mwana mukie na ya na kindumba te na ya papa na mso Kofi muta mbongo atikelinga mbongo batikelinga biloko nazaka na mbongo nanga musicien landaka mbongo Sarah ezala mbala suka yo ke no betikali manike yo moninga loko yo moninga na ke no senga na ba bureau ya ba prêtre ndebi mo ke no senga kuna Sarah keba na yo etikali manike bale shake boye sika na se ya muziki boye kokuta YouTube bokuta Android biso seri na biso zaka mbonda na lokole po yeba fa belelo na suka mboka mais to apparaître to sala kombo yo sara sur YouTube to yo sara pa ba ko yeba no teka tombola na zola keba ezamba no suka mais to mona leli makasi o lela sa vidéo Rafine camarade yebi Rafine eza général biso ndi ba Rafine ba petit na biso na TV Rafine ya vanga na média mais tant succès bani na réseaux sociaux ngana yi ngana yeba Rafine pona Josepha Chako rendre bandi Josepha équipe nationale de Kabwani nani ba stone ba keboe ba Kardashian ba Kardashian c'est comme ba commission ko utiliser mais il y a sert na bango comme projecteur yo zoli la Rafine yo na Rafine bo solo la ya boyebi kolela bolela mapatanga ba famille na bino ya kotanga komo na ngate ngakangisa mobile na nga sachet agité. Moi mon mari c'est mon mari R9 l'imbattable les mignons garçons et zalate bozwa te banda lelo tilo. Vous comprenez? Alors avec tout le respect kotanga komo na ngate. Vous comprenez? Wa fi a malchance pour mobile tilo na guitare bossa na obeta. Kotanga komo na ngate. Okanse ozwa visa pas faire, ozwi te yu. Pour les dans les pots to banus ba kam. Ayebi Rafine te a solo la na Rafine te ba complexé. To sala ba dîner kuna na bovan awe pas Josepha Loranda kuna ye da venir faire boy Josepha ovana na venir landi. Josepha sala ka ba soirée na ba mwana wa mwasi wa mwindo abala oyo. Malika. Ba fifi siwa. Yazala tala poste tabe oyo yo zala ya boyo ma welisa mina ba pesa bino disque d'or welisa to kamwe ma weli le kechu ayo do sona ba privé le kechu équipe nationale et privé ba soli wa Rafine solana ya yebi Rafine te ya Rafine déjà ça comme prêt ya kobimana ya bimana ya bimia kepe de Turquie azole la Rafine lokola ye net muta ole la Rafine bon ezaneti nga na yebinda kuna ye na kena na ndako na ye seraza la jeep na e wana ya RAV4 na yebi ye tozo kene na investe tozo lia ba frites na ba poulet yo yebi Rafine
belenge baokoba bojoba et continue baolembate bakoba nango ngobila kipula baokoba la bojoba ni yango comment ça le vertige boyo mama baninga bamelaka bamelaka ta ba bon courage yo mela ba bon vertige komaka et on le kanye yebi Rafi na posta ata mkomo na vina Rafi na sa posta ata yamba moko na mona te Rafi na yebiete jusqu'à la makasi pourtant il a chroniqueuse peut-être il a makasi bongo te ali makasi batala ye ba Rafi ok habité ba koli soto ya ba Josepha bazana ba tuna episa oh ba Josepha ba fifisiwa ba ya ba leketu ne ba yebi Rafi zo ça ba délire makasi ba délire ya makasi ba petio ba ça ba délire Bakari mon candidat ba Rafi. Ba grâce témoigné ba Rafi. Yebi Rafi. Ba capache ba Rafi. Tu yebi Rafi. Bon, ministère sur photo mon kanga na Rafi. Voilà, va les guetter. Ministère sur photo. Oui, voler toujours de loba. Est-ce qu'on a bakta au tsubeli comme robi que kofinga ba musicien. Kofinga ka ba musicien, kofinga ka ba maman na bana, neti Charlie Prince. Tala pena Charlie Prince d'Aleka. Na osala live wana na ombela na kokate, na kata guerre. Tala Charlie Prince. Leketu. Ba Karine ba finga fali. Ba maska. Mais Charlie Prince, avec tout le respect, Charlie Prince pena Aleka a traité fali. Des fois na combo ya fali. Atanga fali. Tout ça l'intervention Charlie Prince a fondé dans la kena pekre mbakanga biso. Jou ba yo kanga biso Charlie Prince a vanda nana. Na yebisa ke muta o chon espoir. Fallait o pousso pembe ni te fanjo muto mama na ranki. A o pousso ti. Onyo koma noter. Côté na ba propos nengwa na te liboso ya bana ba koli. To na posa biloko wana te. Bo toucha ba mama bana te. Bana bakoli bana biso bakoli to bokoli bana na pasi musicien kenda ka voyage azongaka otika na ba otusha Charlie Prince luke sika na victime omoninga omoni kande balo bana longa ya victime mukono yoko na répétition ya victime mukolo wala ba betanga masasi boso ya répétition fali ponga kenda boloko penza o penza ba o traquer biso bakanga biso na oralisme quoi ya kokima Charlie Prince a fondi biso au finga fali. L'habit ne change pas les mois. Le Charlie Prince a qu'on finga fait répondre à fali. Non, non, on n'a jamais. Au lieu au souka, na batu oyo ba mataka podium, bazo simba micro. Aucun na kati ya ndaku place banzungu na ba sali place ba secret intérieur des alakala cuisine interne comment finga sa maman ba. Sona zaki manikel pena ya série ya Ken puis na Pitopal nanga na balancer ba vidéo ya Magali kama tuzaka na bango tuzaka ba miketi on était des enfants on était des ados Charlie là ça la bonne idée pourquoi ya madiemba ba telengani le ketu ya ba bina vie faux en position le ketu moniteur na chemin de la gloire la Queen Lina mikolo nzembo zaka Queen Lina. Elle est la plus belle de toutes les femmes. On a ni. Attends, le sondeni. Na kokende kokomisa mese moko te. Na mwana musala ya musicien bango baza bana misala ya ba musicien. Il le bac à au milieu du village j'ai pas fait. Le a pesi position. Ah Charlie Prince ya le kutae. Quand de bachanga kraka no release, yo za le kutae. Total mukolo ngo ndenge ekindeli. Charlie même na kutani na concert na martyr kana na podium. Yo pa na traquer yo, na sa kunjonga na tikra ku na bia bon. Yeza ba début ba. Et puis na tala pe eloko pene boma moto, tata moi ça ba petit. Yo finga fali biso kenda kasho. Zélo mona. Voilà. Il faut qu'il y ait un bongo pour la prochaine fois ça la rater. Rafi netikae. Rafi netikae. Rafi no finga kaka kabatu soki baku feli batu po na nini. Yango zwela ngo kisioni laza. Entre les morts.
bino bato otikali bozwa oui. Njoka sekanga alekisi koko pona kisi internet lekechu na lela mwana na ti ya mwana njoka ti ya sala baja sa na Paris na esenga bi au moins tu poussa na pembe na poussa na pembe na liwa njoka sekanga lekechu mais njoka mokolo lela koko na ye na ebisaki ye tango zo tia moninga boyeba mosapi ezozonga siko ya Alexa ite koseka moninga te tango akufeli toza babantu toza bana Congo toza bana Congo manikilelo bato bozo akize le prophète Denis Lessé maloba na ye zaye muzo ko to mo pa wa sala ki boya loba ki bo makambo nyonso wana est-ce qu'ils a bango baza si makambo te na za la hypocrite te na za la hypocrite te aloba ki bango balpe baloba ki univers etali siko maloba banani eza na efe c'est ça la loi toke non na hypocrite pour muta profiter bao batikali bazobongisa te quand tu dis des choses sur quelqu'un faut pas que ça vérité parce que tant comme un apaisement ya univers pour na esprit na yo ya nga mélodie aloba na nga na ozala ombre na yo aloba ngota vie nga na loba na ye yo za ombre na nga yo sala succès na mboka ya kimbangu so nga loba ilo univers non ben oui j'ai pesé parce que univers est allé on a lobaki j'ai pesé moi na wana na lota ye na bandoto a traquer nga mais j'ai réussi à m'en sortir parce que Mélodie ko fait moi na trakanga tina bandoto neka lebaka na oza ombre na yo na esenga babotanga na balabala univers nde lobela biso bakoko na nous sommes des enfants de Kimbangu nous sommes basés sur la loi de la nature bakoko na biso basala nyonso na nature tozaka na nzambe moko toyeba nzambe 10 20 te biso ndosela nzambe ya mpungu tolendo le créateur la nature tango sali likambo bangunza bakobelela nzambe ya mpungu le créateur ya mopepe ya mabele ya mai pe moto c'est ça soki oza na tort oya so oza na vérité mati rafine ya ta mokili na porte na fenêtre tango komi na porte babetela ngonga bandi otala mabeti aya osali mabembele kaka leke tu mobali nanga so abetelo lisonde na beli taka na oloba na komo préparer na bichéri na ko faux à makasi na ko préparer chéri nani na leke tu traitement so réagir te na nzoto on banga na si leke tu après 30 minutes tout ça les fièvre batu bitonga pas mélodie te ouais après 30 minutes tout ça les fièvre te nga na ko accuser mon tout et ça qui est juste un combat spirituel non qu'il y a un quart de siècle il y a des combats non qu'il y a une cinquantaine il y a des combats il faut m'occuper dans le temps de ce qu'on sali de 0 à 50 ans pour continuer on continue pas comme ça so comme il a pourquoi ma de 0 à 30 ans pourquoi on a 40 ans ma boum est en c'est ça pourquoi vous insultez les gens sans les connaître pour nani bo finga kabat boyebi te bo makambo boyoki de bouche à bouche été abino tant bo vana na plateau surtout Scooby-Doo ya Saratola amunene yo na taille bino bo kosa yo na taille yo bena Saratola nga na télé balatisi biso batie biso na tapis rouge to tambo ya otikala man taille otikala ya talanga bien zwanga bien otikala ko sesa nga ba jeona to lela moto ko ba etikali mani yo bi moto pesa nga viona na nzoto yo moto pesa nga viona na etikali mani ki kindumo yo sali yo ndo nga mibali na bimana ba msapna nga maboko isila te mais yo kindumo sali za ba mama santa misapna maboko na suki ya motu ko ba compter si bafinga bato bayebi te baye classe na reta to banda ko na ko tonga ne pas to na pas na ko tonda ne pas docteur Hakim ne banda fandi la ken puis andi coach le ken puis la comment finir ba onyoso
ken pia na coach ken pia na ba maître ba prêtre ba tout nyonso ken pia na mutayi baba o ken pia na sala et pas Zakari na lingala facile place ayebela ba musicien tango côté YouTube azaki déjà na ba répertoire ba numéro au moins de leke là ba ya kawana hero yo leke cho mona ba si ba tondi si ba lo ba ba yeli musicien ngana lobanga na kena makala musicien nyonso Kinshasa atelemela quadra parce que au petit na ba député to linga kotanga ba komba ba tumuste parce que ba vie ba koli ah oui YouTube eza place à salité na azo ba coup de fil à bateau kuta ye ba kututi parce que miso to ba péter projecteur ya pole ya lumière ete ya bino boyebi na bino bangoti boyebi batu oyo boya kuta ba koma ba million ta bana ko tamwa na jine toboka bano singa so mbongo essence bano singa so mbongo ba dendo bozaka te na so maniki ak lobi likambu yo landi maniki OK tombo maniki tolérance ezala po bolamu na ngata ya boya ngo nzamba amona likotanga na okabele likole mo amata na fande pa de to fande likole mo na mabele emona likole mo na mabele emona ya politika ba vitesse kwa na R9 lembata ya bisondenge leto liwa ete flora auto kufa wa internet Angelica so kufa ki tozonga sikoyo tout ça là un peu de recul Angelica Madelena que ton âme repose en paix ozo bota live ya polémique mo eba place moko beta na mutu moko gazo ya makasi obani ngai na nganga na mwana ngola mana na kisa mai mutu ana siko na mboka kimbango azaka na force makasi achola te achola bilo balwa bisala sala conseil ezali bande ko nanga basi bino wana bino ba meke mama bino alobi o na bino ye botika bilo baloba mokili ko mabe mokili komi mabe tolérance komi zéro o lambalia na oyate okoya ndenge nino ke forage te oteli tungulu te okoya te na olianga moko oyate au vandicap ba petit mikolo komi tala neti Jaël a bébé sa actualité tie simbita lobi bêtise a lobi bêtise na suka photo ki la bilamba yemo kwa mi commissionnaire libo malongo la bilamba tika ndaka atika ndaka so bino botika lete ya bino to sala ba clash ba guerre ya ngala monda clash yo na longa ngokala ngaba benga na téléphone yo sala ke mission batami na oboma prince hier on a va aller à la métro on a go chai pembe le ketchup na yo beti na OK tam sous ces appels ya Nzambe et puis je suis à rencontrer un homme au alinga bêtiste tom dans benga ko yara mo métro na yara métro ya na yati na kazi jo na yakala kutaye na ndima yipa akitaki so atika nani abiyo yo buntsele kecho agabitela yo butele yo takasoba te to na biso bie bozaka na bango liko seringa no to ubeba OK ngaba pesi ba benginga ta muso ezaki appela Nzamba ifsa OK non yo makamozo sala yo kenda kolali mais tu as des poulains ko batambola butu et ya muto bete sike soir yo kasi nde tofandi boye kasi na ba ndikate manike internet la libeta na beta ndika ngala beti ndika bino profiter na actualité ngala ke boloko ngala zu charge spirituelle ngaba wala na ba ndoto na butu nga biro de komola nga bino bozuna na actualité te ya bino na bobeta na ba ndika ngaba ndike singa kasi na ba poche po mikoso bakango kana ndika okufa bata ba ndika ba bomai bon le penser Pessi passi ya Rafine en la regardant elle n'a même pas 40 ans ah oui une belle femme une année et demie abota kuna abota ta la passe kwa sasa mbali ah kina na bango abote sou aski mona une année ya mbali
Je sais pas si vous avez battu moi. Yesu Masia mwana na nzamba tiki lisusu bébé. Bébé soit ça makambo. Oui, mon azar. Une année demi. Une année demi. Rafine tiki bébé. Tiki mwana. Rafine. Non, courage. Nebe tiki bébé na makambo yo. Rafine bota na poto. Mena ukanza kutia mikolo mibali wana kanza wana kafa nzambi na bomoi Rafine tiki su bébé. Nzambi nanga ba otinda mwana soki na ofeli na nini. Lobi yena bande kone balingani bakoma makangu. Nzambi. Au moins des vieux bébés. Au moins les conséquences corrigent mieux que les conseils. Au moins ni nenge siko yoti bato okei mais kim otiki kimia te na sima. Otiki passe les que tu se calme, les que tu calmes molela. Non. Mais nango Rafine botaki Rafine bébé lisusu na bébé. Tala place okena kimia tele kinangai okena kimia te bébé za na kati so makambo mon bébé kuna mama te tata te mutu te mwana 15 ans nda memi bébé na minito social bana ba panzani bana ba oye bana te Rafine place okozwa kimia te ozotala kasima ya opesi bana pasi ya boyeningi ni na mboka batu. La condition de ça va guerre sur les réseaux sociaux. En Syrie, tout ça va guerre moi, il y a ma bête. Il est allé l'autre, bah non, bah ça va, il y a besoin de guerre. Au moins ici, quoi, le Congo, les ketchou. Ozana mwana ya bébé, mais bola munayo, la pesanteur est pesée karaté. C'est que sali ma bé, nene nini. Nzambandi mwana anatikala. Balingi tata bazana zemi bazaka ka lokwa mundela la kisaba ngo baby shower mala kisaba biso mabumu mabe bazonga boye mabe basabwe no bako pardon ça y passe vraiment ça y passe bah anime baba c'est vraiment en tout cas ba YouTube matika songo boza kunati ouais bani même si faut donner base m'appeler garant et rotim roskana ba ni so ba bi garante bana ba panzani bana ami pesate donc pour tout venir non tout l'équipe nzela mai ya biso zamba bateli una mai mokomi poto komino ko finga bino ba do tikali bomona bomona batu mususu wana bolela ka baje bomona bino batu otika bomona Rafine leki na mai ya alotika bibaza suna kati makambo mwana zela mai puta pasi zela mai aye mai nzamba sundi bosi usali makambo lolo non c'est Dieu Rafine batu na pasi rolo bazo ça ba bilio na sur les réseaux sociaux mais ya kokufati ça dit mabe makasi bana nae courage kaka bana c'est la vie mais ngana eba iteke mwana mukiaza suna kati ya makambo na eba ke ba wana ba 14 15 na religi tu ba ko sortir baza ba ko ki no fil na place mo bo yeba na mwana na muki oyeba bandi ko niti ba upanza bango. Voilà, comprenez les émotions, manika ya bakité, ça parce que ça moto passer ba bon moment to yebani. Et nazo kama ko les amitiamo ma bête mais bozo lela, ko boye ba ke ko bo staffa kana. Le ko bo zalaka sera avec équipe nationale. Mamoza a courage on te met vidéo zo lela. Tantino bangsinga na courage makasi. Bangsinga. Parce que biso to yo ko ebia moté. Bangsinga pardon. Voilà, et puis déjà j'espère que tout déjà va apprécier information tout j'espère émission Yokota Lelo avant déjà Lelo na France déjà tout ça na réunion à mener les alliés na France wana aux anatala au bord en tout cas ba doit lobby dans numéro de téléphone dans plus de 143 90 43 16 621
plus de ça 43 millions sur les Zwanga 90 43 16 620 bah toi c'est plein de numéros dans la passe. Communiquer pour les chroniqueurs de la France. Enfin, mieux nous organiser pour le observe de notre Séraphine et Toumba. Baloui Bissonioso, Tokutana, Lelo. Où est-ce à Paris, tu es à France? Oui. Na Réunion, Lelo, pour venir lundi, Lelo. Na boulevard Anatole, na France. Anatole France, na Saint-Denis. On a beau salawana, ça de fait, il y a M. Serge Kabangu, beau salawana. Ah, na Anatole France, premier na Saint-Denis, il n'y avait pas Serge Kabangu. Kabangu, on a ça de fait. Ça de fait, permet de tout arabe émission Kawana, Saint-Denis Kawana, place tout ça, na basket, tout ça Kawana Saint-Denis. Na ba fire basket, tout ça na ba nani, nani. MS tozakawana na Saint-Denis wana donc bana en tout cas boza la motiver pe toki ba message ba tuabi il faut corps ba sinon te ti je dis ba koya ko ambomango mo ba polémique eza ba non on a préféré bossa incinération parce que muto foutre tombo ozati tombo na poto futa ngolo kwa ndako chaque mois c'est la proposition ba on la na proposer ba incinérer ou bien eya biso to kufa pa pambate poka mboka eza makam soki président okel biso mawa abendie ka koto mais baza na bana na ye bana baza miki bana baza na poto pe famille za te bana batika la famille na ye eza awa za na famille rafina bana ozana bande kone na ndako na ye awa za na famille batami nango kaka awa za na famille l'état congolais a aidé biso ayo senga ate famille na ye eza matanga bandeko baza na babola bandeko ba bato apasi bamona matanga banini baoya mais famille na ye ezali alors tozosenga communiquer très important tout membre ya famille ya Rafine moko asannoncer abima aloba nga na mama to nga na papa to nga na mama leki akweya boete nga na banomona bandeko na balubo bandozala na bamama leki na ya pembe bandozala na bakoli quand même hein yaya weza mashama menu bosala mwana muluba bosala keno aya biso to senga te l'état congolais to senga na nte to senga bana batika la ko Rafine ya donc to a besoin ndeko na ye moko aza officiel ya 100 si bon espérons d'abord ndi oza proposition de lo réunion ozala na poko na France wana ba na France biso to za awa to senga l'état congolais to senga na nte aide ndingo wana Rafina fondation ya mama tozo senga aide pardon Rafina yo kunama awa bana lokola poto social les arabie batikala mais Rafina yo kunama awa za ba parents na ye Rafina wuta ngana ndako na ye ngana noke na ndako Rafina simalia ya nini wana ya babenga oni ya la fa Congo na bofa bandi kuna basi ondoza la wana baliki na ye mama pa ndi bakufa mama papa on bakufa yemta ndo simba bandi kuna bana na bakoli kama azala bandi kuna musu azala ba 20 ba 25 ba 28 bana na bako Rafina na papa leki mama bazali bobanga te moko asannoncer au moins corps ba répatrier corps ya Rafina ya kuna na poto incinération na ya bomba sana mutasati ya mutaza ça non punition na ekomatike non maman na osenga kaka en tant que moi si atana mukili azaki na batme ba pese punition ta za la 100 tombeau au moins na place où ata après 40 ans ba ne boy ba maman boy de biso ko Rafine ya to senga na te ba YouTube to sala maman na sona ningi na to senga leta ko moko ya biso na banda mboka atiki bana mike ana libota malonga te tozaka na succès ya okunda po bana bana mike au moins baza na signe que maman na biso azalaka bakunda ka ye so ba incinérer poussière ne ba ke boka ngona océan azana mututi en tout cas parole na masuka ngona voilà merci courage Maniké courage tout comme déjà vers la fin de l'émission na biso na ebike ezo azaki likonza famille bazaki ba orpheline de père et de mère aye awa aboti bobika ba mabala malonga te ye mtu azo charge bandeko na azama leki na ya basi ngana mona ba tamsu ba obanga pe place ba vanda banda ko fute ba olela yana bongo police azaki asana TV maman je t'en supplie au moins bana na ye ata après 50 ans ba keno
maman na bango a reposé. Botika est sans trace, même Azaki na mabe asa kufi tota mabe na takene libela. Eza dépense moko ka ya suka. Na osenga vraiment na gouvernement congolais, na osenga na fondation ya maman Denise Nyakio. So boko ko aider biso ba répatrier corps ya fi. Voilà, voilà la proposition ya Maniki. J'espère que réunion pesa et malelo. Bon, nzambe kaka eba nini ya kosala aza na biso asunga biso pesa ngana za ba souvenir ébélé tellement ébélé naza na pas s'il vous plaît naza penza na passe parce que na bi rafine na réseau sur les ndeko mo akufa ka dani to matanga ngai sintaka pachi ba Cynthia te bele juste ça la buzz na ba Karine na fête na j'espère que Jordan on peut so image na ochango ya soirée to sara na ba Karine buzz mo to sala ka ibingisa réseaux sociaux non Tommy Lengela na bangonga oyo total li to évoluer to sala lelo biso peut to telema mambebele ya batu po to za ba influent makasi to saka ne za la pisa la ka bien po bosunga biso pe ba chroniqueur to pesa ba message na ndenge mo ya bien to bi ke to olika na ba boso na politique pe bokangi to olika so wapi Christian Bosembe to lika pa na okase au revoir kaka merci Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous